c'est bon. Kowe, les gars. Belle vie, allez. Les bisous qui c'est saisir, hein? La patronne, c'est saisir. Paye pas à ma casse. Love is crazy, love is for me. Bana ya Londres, shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir le 14 juin pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka, il faut que ça ngo a privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te et sengeli to kota profondeur nango pona solution e monana. Bana ya ba autiste bayaki babikaki, bato ba limitation babikaki. Bino moko botala ba témoignage. Nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers Papa Moïse makoma oya ye awa. Na souffrir bambule belé ngai na kotambola mangute na kokima te likolo sala nga pasi na sima likolo pipo na komata beskale ezala problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katuni abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli nakumisi likolo Yesu nakumisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi na ngate. Na kokara pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Mais lelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci Nzambe batela Papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba Nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. Atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na Nzambe. Oh que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant que yaki lobi bat nous surtout ba monaki pona ko fandisa yenga na banaye ko simba ceinture na ye na sima
papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli nzambe ya papa Moïse. Ponda ba oyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga po batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Attention. C'est l'arrivée de Belgique Candila Patrona à Ekotala Mama Linga. Non, Didi, c'est le cas. Didi, Vanda, Tolia, Vanda. Oh, yes. Là, là. But. Eh, sebenarnya. Kowe, dengan apa? Baik kalah. Dokter Landani. Donc, pas si les amis balés, pas ses amis balés, c'est-à-dire que pas si besoin comprendre gâté.
moni on est dans le bas pour comprendre c'est-à-dire à cause de la signe où tout le monde va tâtonner vous voter mais pas si il y a mis balai maintenant j'espère que ça l'a mis dans la famille donc madame Nzambe asomba Nzambe asomba bana bazana de temps en temps baba do comprendre moment au samo que o animal bana assim baba do comprendre ala bana ese le Kolo Limbondo mama Limbondo ado lamba na yet manda donc yemo akata kama tungulu tu azo sana tu yemo Jésus. Programme est avec mardi le 10, on l'accord dans Bicycle Zaina Vijana, on met dans cinquantenaire vers 9h. Jeudi le 12, tout ça est veillé dans la grâce. Le 12 vendredi, enterrement et salut. Le programme c'est ça déjà. C'est souffrant, nous sommes dans le téléphone qui a deux basoutés, ça fait mal. Déjà de l'enfant, quand on frappe à Néaki, ça va déjà la fraternité, là on suspect déjà si qui est déjà fatigué, ça ça le y est mon isolé, le moins il va passer, on est tellement communié. Oui, c'est tout ça, ils allaient pour ils un peu passer sur Internet. Internet, quand on voit l'image, la façon dont on divulguer le message, ça fait mal. Tout le monde a ça fait mal. C'est pourquoi maintenant, il y a un système de coffrage qui, bon, en tout cas, pas de été. Moi, tant que ça, il fait coffrage, il va péter. Puisque je peux bébé. Mais au moins même temps, on m'a aboli à Kofi. Tout bon bac. Oui, tout bon bac. Tout bon bac. Même temps, on a sur solo, qui m'a amené. Arrive à un temps, au même bailli, dans la télé, les Rwanda, qui m'ont été, elle fait ça information.
Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo Azo sale Nzamba lolo Azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo Oui. C'est l'arrivée de Bouyoubouy. C'est l'arrivée de Marie-Jeanne Bololé. C'est le comédien Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé est mon neno moyen. Tu vas te voir le parce que il y a des fois déjà qui est dans point il y a pas gérer déjà en moins dossier na qui va faire présence de temps en temps parce que maman va botter bana on va dire oh yo le là ça vraiment oh ya hier on boni le total de toucher mais ils sont pas dans tout ça voilà ils sont dans baba te ils sont tokolinga kaka leta oyo azali na ndenge bino bana na ye ndenge bozonenge leta biso bana na ye nyonso tozosenga komaki no mama azali mama boti biso bino mpe bana na ye bozali botika ye te baprésence na bino tout le temps artiste bino histoire ozala berger kotala mama tuka vraiment batika porte ouverte na batala te ezala parce que aza mpe moto akozala berger kozala mopepe tout et tout des fois aponaka mpe eloko na yo modele oyo te modele oyo te kozaki liba bibie mo na porte oki oluka touché ye nde Moi, ce qui est j'essaie d'accepter ça. Moi, c'est Mobali. Moi, c'est Mobali. Supposant un événement, moi, c'est Mobali. Ah. Nakufa moto masango. Kiam. Ouais. Non, il faut la libéralité. Il faut.
Belle vie, allez. Les bisous qui au c'est saisir, la patronne c'est saisir. Pour yéper, puis pas à ma casse. Sur bandi, on déclencher l'homme. Vous voyez vraiment que belle vie a très émue par rapport à la santé à maman. Mais maman est beaucoup à l'égard qui sous maman, à moi qui sous belle vie la tête. C'est vraiment pitié. Nous avons ça la maman grâce. Avec tout le fait quitter la union. Et vous dérangez qui en voûté? Pour le matin, hein? Minitage. Oh! Minitage. Continuous. Il faut m'appeler toujours champion. Il faut m'appeler toujours champion. C'est mis à tous, on touche. Là, on peut toucher. Et qu'au titre de l'élément, il y a trop d'hommes.
Yasele kamwe nanga. Kamwe nanga. Kamwe nanga. Kama minitage.
débat est calmatique par rapport à l'embouteillage. Embouteillage, il y a samedi et les carmes. Donc, ce qui est mardi, aujourd'hui est. Mardi. Donc, tout ça, c'est qui est le temps enterré le samedi, embouteillage pendant qu'on est à Kimberley. Et dans la patience, on a préféré dans la vendredi. Donc, comme vous allez les jours de travail, vous aurez mieux à vous filmer. Olha a forma. Eu sou da mulher de hoje. Olha a forma. Mulher de hoje. Nous avons une drôle de thème dans la ligne, non. Donc, aujourd'hui, il faut bâtir à moi. Thank you.
yasika eye na misunga eyaka toujours na ba solution toye pona kosunga bino yo muto za na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto ovandi na Amérique ovandi na Afrique diaspora esika nyonso zali na Europe toye na solution benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo benga bango ba consulter yo kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo par exemple toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te toza na ba antibiotique toza na ngo besoin na banzoto benga médecin na biso en ligne soko za na ba maladie oyo etungisaka yo des fois ba médecin en famille ba kokomelo te peut-être ba GP ba solution nango te a on a misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesameli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona kosunga bino ngai papa Louis Manyongo Mbwangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution zalaki te ba ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo zaki misunga docteur en ligne réellement zaki numéro na bengengo na zaki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba consulter nga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko tiki akufi déjà tukene ko lela mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola na bino na ko pomba yo nga moko te et sekele na yo sapio bino yango po bolo na pensela na ngai serre la mama nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo kosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo kosomona maladi no bazozela ngo solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur en ligne nde ozwi solution.